Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote na bino bandeko balandi toye lisusu mokwalelo pona ko présenter bino magazine elobela ka réalité à vie à Kinshasa KNB. Batu mingi bayebaka ministère ya gouvernement te pa ba attribution na bango te yango na KNB asale bino reportage oyo. Mon matata de eza constitué na 37 ministères. Mais constamment to sali ba kino mingi baye barate ba attribution pena ba ministre o ba dirigeaka yango lelo KNB et saleli bino nanu synthèse ya 10 ministères autres zo présenter bino lelo po boye ba misala na yango. Ministère ya recherche scientifique eza dirigé par son excellence Daniel Madimba Kalonji. Yango eza pona kolandela ba activité ya organisme chargé na recherche scientifique et technologie. Ministère du tourisme est dirigé par excellence Elvis Moutiri wa Bachara. Yango ezak pona kosa la promotion ya tourisme na ba moyen so eza approprié. Ministère ya affaires foncières est dirigé par son excellence Gustave Boloko. Attribution nango eza application pe vulgarisation et législation foncière pe immobilière. Ministère ya PME donc petites et moyennes entreprises est dirigé par son excellence Bongo Koyi. Attribution nango eza kosa la recensement et identification pe recensement ya ba petites et moyennes entreprises en collaboration avec le ministère ya économie. Ministère ya économie est dirigé par son excellence Modeste Bahati Lukwebo. Attribution nango eza identification, confirmation pe recensement ya ba agent économique et évaluation ya ba besoin na économie sociale. Ministère ya développement rural est dirigé par son excellence Eugène Seroufouli. Attribution nango eza collaborer pe ko sala suivi ya ba projet ya développement na ba campagne pe na ba milieu rural. Ministère ya plan pe révolution de la modernité est dirigé par son excellence Georges Wembi Luambo. Attribution nango eza planification pe programmation ya politique développement économique pe social ya RDC. Pe coordination ya ba travaux nyonso eza créé pour la discussion ya ba document du plan. Ministère ya agriculture, pêche pe élevage eza dirigé par son excellence Émile Mota. Yango attribution nango eza pour la production agricole pe autosuffisance alimentaire. Na planification ya ba objectifs nationaux. Ministère ya affaires sociales pe action humanitaire est dirigé par son excellence Adel Kanda. Attribution nango eza organisation pe administration na gestion ya ba centre ya ba action sociale. Lokola na ba orphelinat ba homme pe hospice ya ba vieillard. Bolandi ndenge to saleli bino synthèse ya 10 ministères pe na ba ministre o ba dirigeaka yango biso to senga kaka na ba chargé de communication. En tout cas bo sala effort ya ko se communiquer na population parce que mingi baye bakate ata soki ministre mandat na esi il faut baye ba ministre oyo autaki aza remplacé par ministre intel po mingi basaka na connaissance wana te. Kinshasa et l'équipe partout. Mudungu yebani na Kinshasa eza ko defa bilamba ko defa basapaltu ya ko kamo eza ke dans certaines communes même ba femme mariée ba comment ko defa yango KNB sali enquête wana pour ko décourager comportement wana. C'est l'équipe partout le magazine abino ya ki okutana na ba kinois ba yebisa biso nanu soki mwasi o ba bengi femme mariée to mwasi ya libala akoki kolata na bilamba na ba oyo nanu babalite. Maman moi ça libala ko kozwa bilamba ya bandeko nete bilamba ba camarade te akoki pe ko defate bilamba pe ya ba jeune fille te po ba jeune fille mingi bazo sala ba makamu na bango pembeni ba mobulu na bango ye moi ça libala soka ya zo alati bilamba nezo suir ndaku bana na papa eza malamu te moi ça libala kozwa bilamba ya bato te
na mama faza kana bilamba na ye moko ba conseil na pesa na ba bazwa bilamba batako defa fo batika batika eza malamu teza ezo bebisa réputation na bango pourtant ozelamba ya jeune fille moko lelo na lobi jeune fille ane ko soni so na ndaku na quartier ovandi ko za malamu te pesa soni makasi fo batika so basala rango jamais moi so ya sa bali ango defa bilamba pande pas famille te pas ba camarade te eza malamu te eza ko lokola mobali na yo akoki ko sombela ote ko yo ke no senga ka bilamba ya kolati pa baningo be pa famille eza malamu te ata kuto bali te nzoto amoninga alati elamba yo kama to lati eza malamu te yo ebi nzoto na ndenge ezali te yo ebi nzoto ndenge ezali te po yo elamba na epota esu na nzoto na malamu te tous on a nos références au la mokili et salamana loba contre la Bible nano et koki ko salamate parce que moi si et la keli mabe nano et yaka na ba nini belé na elamba na bilo mabongo ke moi ça libala azanda ka libala akezo elamba libanda ya ndako alata na libala non loba moni ba difficulté à mokili mibali ba comme ba incapable ya kosela basi na bango moi si azaka ne lamba aina ngona ndako yo pe oluli moi si non mais pour nga vraiment ndenge nzamba te yanga na bata mokili ba te yanga yi e simba te ke moi si na ngai na moni lo mo be onga na ebité ndeti nga masoki nana moi si na ndako na ko ba ilamba ne nyoso to aza la kanango ezala mukeza la munene bolandi ndenge bakino balobi biso na kani beto kobeta kaka sete na basi ya mabala vraiment eza malamu te kozwaka bilamba ya bandeko na nanu babali te to ya bacamarade na yo d'abord ozofingisa mobali na yo ata ozangi se contenter na oyo yango mpona kozipa pe trou ya ndako na yo d'abord bato mpo ozozwila biloko wana oyebi eta dame na bango te banzela batambolaka oyebi te okokende kozwa bamalédiction na bango koya kokotisa yango na ndako yango ozomona mobali mosala ezosimba te bana bamaladi parce que yo oza na molimo ya kozwaka bilamba ya bato vraiment eza malamu te mipesa pe se contenter na oyo ozozwa na ndako na yo ezala ya kezala ya mingi esepelisa yo kaka po nzambe ende muta yebi nini apesaka bato tika molimo akokenda kozwaka bilamba bato eza malamu te Kinshasa eleki partout eloba maka mingi na Kinshasa soki musulman moko akufi babukaka ye makolo na maboko boyoka ndenge imam Fwamba a démentir likambo oyo eleki partout magazine KNB toye kosala enquête et pas ba musulman par rapport ya ba rumeur o balobaka que soki musulman akufi avant bakunda ye babukaka ye makolo pe maboko raison pour laquelle toye na source pona koyoka ba explication en réalité tozali musika na ba rumeur wana aujourd'hui na oki ko avouer bino il y a personne tolo balingomba mon côté et yamba mon côté et yebi ko respecter mouei lokola islam parce que prophète nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a yebisi nabiso alobi soki mutu molimo ebimi mais organe de sens na ye ezalaka au sentir ça veut dire soko simbie makasi ako sentir que au simbie makasi soko boakiye ako sentir que au boaki et ko sala e passe molimo nde elongwe nde bon enseignement islam et islam c'est pourquoi biso na katika na islam prophète nabiso Muhammad apesi biso enseignement alobi il faut tozalaka ko simba mowei na limemia ça veut dire osimbie na malembe okobalusa ye malembe okomema ye malembe okotambola na ye malembe pona ko honorer ye parce que ndenge azali wana soki azalaka na bomoi okokaki kosala eloko wana te soki osali yango ekonuire ye kosala mabe c'est ainsi que prophète alobi na kati na hadith ou bien na kati ya tradition prophétique alobi na biso boye biso ba musulman alobi attention na makambo ya kobuka alobi kasr idham al-mayyit ka kasrihi wa huwa hayyun le fait ya kobuka mukua ya mowei kobuka mukua ya mowei mutsoka kufi o décapité ye to obuki buki ye
ozali na même lisumu na mutu oyo azali kobuka moto na ye azali na bomoi. Ça veut dire ndenge azali boye oyo bukinga loboko lisumu oyo zui na miso ya Nzambe ezali même lisumu oyo okozwa soki nga wana na kufi oye kobuka bukanga maboko. Soki mutu aye kopesa yo information avant ondima yango, avant il faut nous vérifier information wana à la source. Ndenge bino boye ko sala boye ko vérifier information à la source, parce que ce qu'on vérifie à la source c'était okoya ko commettre tant sous ba dégâts. Bolandi ndenge papa Famba asoli na micro ya KNB concernant baliwana bango kasi biso tokoloba kaka ke esengeli na biso bakinwa totika ka ba rumeur kasi soki toyoki likambu toyaka na source ndenge biso KNB toyelelo. Kinshasa et l'équipe partout. Tosali constamment qu'on a Kinshasa que le service protocolaire y avait l'église des réveils trop élastique par rapport à service protocolaire public. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine KNB tosali constamment ko service y a protocole na ba église surtout mingi na ba église des réveils. Et comme trop élastique par rapport à service et à protocole, il y a une entreprise publique. On a comme on a pasteur, les services et protocole, comme on rend beaucoup plus difficile. Bamisusu comme même kopona, nani oa koyi comme on a pasteur, nani oa koyi comme on a pasteur té. Et là ko bazo bosa que ba pasteur bazali wana pona koyamba mutu nyonso sans distinction. Tout le monde a kutu na église catholique. Ndenge basango ba simplifia makambu après messe bakosola na ba fidèle topé bakoyamba fidèle sans protocole. Raison pour laquelle magazine KNB toye ko interpeller ba service nyonso ya protocole ya ba église de réveil ba s'organiser de telle manière que ba sunga ba pasteur ba ebrana koyamba mutu nyonso na tango ya musala na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Nambunzi ya ba musulman mingi to remarquera tâche mora ya mwindu yango rédaction ya KNB lukaka yeba soki ezalaka nini. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo magazine KNB toye kosola na ba musulman po ba expliquer biso signe o ezalaka na front na bango topé na mbunzu o babenga kanur soki elakisaka nini. Soki mutu ameseni kosala eloko moko na nzoto na ye place wana automatiquement ekozala nango noir ndenge bomonaka babisilma ekomaka noir na awa ekomona ekomi noir awa. Pourquoi? Parce que place oyo ezali chaque fois kotushaka tapis ou bien ezotouche na se yango ezosalaka ezotikala noir. Ndenge moko par exemple biso osala karaté, quand tozosala karaté tozosala pompage. Na pompage okomona mutu nyonso to asala sport pompage omona batache ya noir etikalaka awa. Batache ya noir baforsaka yango te ou bien bangurutaka yango na sete po ekoma noir po elakisaka no okomi pomba par exemple, non, mais plutôt le fait que chaque fois vous allez na habitude ya kosala a pompage partie oyo ezotouche na se ezosalaka ezotikala noir. Ndenge moko bandeko na biso bon sono loko o babenga ba personne vivant avec handicap. Une fois ce azo tambola et que loboko ne esimba katam sous partie moko ya genou okomona partie wana à la longue et kokoma noir et comme lokola mwa makasi bato ba meseni ko benga ngono nous ça veut dire lumière. Voilà, Bolandi Ndenge Messe Fwamba a expliqué biso na micro ya KNB concernant signe oezaka na mbuzi na bango babenga kanur. Et c'est ngana soko kaka que signe wana ezalaka nango kaka le fait ya kosambela ndenge bangunza ka mituna bango kotia mbunzu na mabele nde esalaka mwindu wana. Kinshasa et l'équipe partout. Ata bino moko kozanga ndenge nini rubrique selfie bolingaka mingi kanga photo buka kingo seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso. Dega bandeko na biso ba Congo ba expliquer fundu na micro ya KNB.
Kinshasa et l'équipe partout, quand une bête qui tient à terrain pour la costolola. N'a pas de connaissances à Bakongo, Baïbisa, ceux qui font de la Kissini. Fundo ezaba bokilo, ceux qui va koufeli. Bakoufeli faut tia bulangeti, au tiepe mbongo likolo, to benga na Congo fundo. Ti place au bas les boboti bana, en tout cas, na biso Bakongo, faut pesa. Elandaka na ngote mabe elandaka te mais bino pe soki bokufeli bango pe baoya kopesa fundo. Soki ezate bango pe baoya kotia te. Fundo lakisi te bokufeli bokilo to nani bozwaka mbongo bokangisi sika mo fundo bobi pa bokilo bopesi bango pona respect faut pesa fundo. Mbongo so pe dra yali to bulangeti botie na likolo. Wana bolakisi fundo nde yango wana pona kopesa respect. Fundu ezali kaka pona liwa ezali ke pona makamumususu fundu komu ya fundu veut dire ezalaka soki mutu akufili mutu otozana ye na mwa relation tozana makamu soki akufili ngai na kei tangu na kokende pai na bango pona kosunga ye mwa mike oto pesa naka metango ezaki bakoko kala soki ngai na pesi yo après cela yo ngala kwele likamo ye kuzongisa te ezali likamo na kuko kufunda yo na tribunal to kepe to sambi okuzongisa yango Bolandi bande kona biso ba Congo ndenge ba réagir par rapport ya fundo eza lokola cotisation oyo bokilo apesaka pa ya bokilo na yeso ka kufi lokola bulangeti lokola mbongo pe ba biloko mususu ya mike fundo na tango kala ezalaki soki ba pesi yo fundo famille ba pesi yo fundu yo pe fozongisa na mutu wana tangu ye pa kokufela soko pesa ngote baba na kosukisa na tribunal donc baba na penda ko kufunda fo bo samba po muninga pesa ki fundu na ye yo zongiseli ete même mikolo o eza na ngobongo te eza na obligatoire te eza pe nécessaire vraiment te soki mutu akufeli kaka il faut pesa fundu mais pas ba bokilo fo ye bakaka ke coutume eza coutume soki bokilo na akufi il faut pesa fundu soko pesi te kanisa o yelo na sima kin eleki partout. Bas supporters il y avait club ba pesi ba vie na bango par rapport il y a prestation il y a équipe na bango en rapport il y a future échéance il y a championnat d'Afrique. Partout on a stade du 20 mai et pas il va plutôt okutana na avec le bien ba meka ko pesa biso appréciation na bango par rapport il y a sorti à équipe na bango na 32e de finale il y a Ligue des Champions. Équipe ebeti bien ko bandela 32e de finale to bandi vite banda ngo na mikakatano to ko karaté ko cha 3 billets na PS derrière libanda to cha 3 to yebo to cha 1-0 na mboka na biso mais année oyo na moni que équipe bando développer mo muke bien kolekana o to zagi liboso 16e finale match ya nango kitoko sport coach azali champion d'Afrique ibenge coach wa l'équipe ba entraîneur tout en Afrique pour le moment Ferroviaire to betana idea yende muto banga biso to banga aide match en facile. Mais vite azobeta en forme parce que jusque là même na calendrier il y a l'Inafoot azana no dessus il y a ba club ebele. Donc pour na championnat wana o ya betaka ya Ligue des Champions africaine azobeta toujours en forme pe vita azana ba objectif mususu azana pour ça ta dernier carré à Ligue des Champions africaine. Donc ils ont vraiment jouable pour aller quand même 19e je suis sûr. Il y a Ligue des Champions africaine. Et toujours continuer. Peto ko matina suka. Avec bien ba pesi point de vue na bango par rapport il y a 32e de finale l'équipe na bango pe ndenge ni bazo monela équipe na bango na ba échéance ezali ko c'est-à-dire 16e de finale oyo ba ko beta déjà na semaine il y a le 11 mars na équipe ya Ferroviaire. Biso na KNB to kosenga kaka na ba vekulu ba continuer ko multiplier ba effort ndenge ba mesana batia bango nyonso maboko na kati ya parti po équipe na bango ekende musika pourquoi pas ba koma lisusu na finale ndenge ba sepelisaka Congo mobimba na mikolo lekaki mais bobo sanate Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino bozala ki ebele libosa ba poste de télévision Nabino pour la kolanda magazine bolingaka mingi KNB mokola l'autre présentant qui yango na avenue Tchad na commune de la Gombe. Botika malamu pe bobo sanate que kin il est qui partout.